Bandeko balandi émission to solo la yango na Mamour Lompinga na pesi biso bambote bisika to zali ba cher internaute na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que bana bilaka TV ya Mamour apesi biso bambote bisika to zali ya Mamour balobi mwana mwasi oyo atombola nzamba Israël nzambe ya Congo nzambe ya mokili mobimba les dieux de la Bible ye wana nde na tombolaka mpona pema na bomoi ezalaka nde bobele ya ye ngai oyo natelemi liboso na bino soki alobi ke nazala lisusu te nakozala ta na discussion moko te nakodiskute likolo ya kolo ya pema yango ezalaka sujet na ngai ya kotombolaka ye soki nalamuki na ntongo namoni mwana na ngai namoni mama namoni bandeko na ngai ezalaka sujet ya kokumisa nzambe wana mpe ezalaka sujet na ngai makasi ya kokumisa yo ndeko oyo komantaka yo obengaka nga oyo oyokaka ngai olandaka ngai ezalaka sujet ya kokumisa nzambe komona ete ozosala mosala bato bazali kobenga mpona koencourage babandi kobenga mpona kolobela babandi kobenga mpona kopesa yo mpe loboko na mosala ozali kosala na banzela ya bahistoire oyo bamama na biso mosusu babengaka mpe bapapa mpona kopesa mamuro yango ezalaka mpe sujet na ngai ya kotombola nzambe mpo ete azali malamu mingi wana bandeko ya Mamour lelo Mamour ayeli biso nini na moko na lelo ya Mamour lelo ayeli biso lisolo moko ya pasi na mawa lisolo wana epesi ngai mawa makasi ndeko mwasi moko apesi ngai lisolo oyo ya moninga na ye alobi Mamour na biso likambo nazobetelo eza histoire vraie oyo ezosalema awa na Congo Kinshasa na minute oyo eza vraiment ya ami na nga mpe nga moko nde mutu na aide ami na nga na problème oyo bandeko bolanda lisolo na bokebi lisolo ezali nini mokili eza mabe bandeko na nga yambo na banda lisolo ko se distraire te na vie na yo ndeko tant ekomi mokuse toluka nzambe ya bomoi nzambe aza na bomoi tosenga molimo mosantu alobaki na biso kotika biso bana bitikete otindela biso consolateur ami oyo akotikala kotrahi biso jamais za Saint-Esprit komisa molimo mosantu moninga na yo akoyeba koyede yo na makambo mosusu oyo oyi kokomela oyo moko oyebi te bandeko ya Mamour lisolo yango ezali nini bandeko na ngai lisolo ezali ya yaya na leki na ye yaya azali bongo na Europe précisément na France yaya avandaka kuna na ville moko songolo yaya azalaka na leki na ye ya mwasi babotama basi mibale mibali minei lokola 6 yaya ya mwasi aza vraiment kitoko te leki na ye aza vraiment mwasi kitoko kasi leki na ye aza na Congo Kinshasa aza bana oyo balingana na bango poto te eza na bato mosusu alobaka nga alingana nga poto donc mutu mosusu aloba alingane poto te ayebi ne réalité poto te alingane kaka tabi yanga mpe na poto na mona na nga nalingana nga Afrique et jeune fille wana vanda awa ya na yaza na poto nzambe apambola ya na ye na bamisala oyo ya na ye asalaka tolobaka nzambe poto oyebi te bandeko ya Mamour ya na ye bisika aza kuna na poto asalaka bongo mosala ya biloko akoteka bino bato boza na bapoto boyebi ba exotique na bino bato batekaka biloko asombelanga pondu sombelanga ndunda asombela biloko asangisa bamakaya buba biloko mboka banini ndeko na ya mwasi wana mutu asalelaka ye babiloko wana nyonso ndeko na ye asalelaka ye akendaka baba Congo akendaka wapi ake kosoma bakwanga ake kosala donc ndeko na ye wana akotaka mpena barecherche mpona kosunga ndeko na ye na mosala oyo ndeko na ye asalaka kuna ndeko na ye mwasi akomaki kosala liso epa mundele moko adomina mpe lisusu mundele wana apesaki lisu loboko bakoma kosala na mundele na bakope yaya mwasi ayaka awa aire nyonso et aza femme mariée mère de 3 enfants mobali na ye ayebi mpena bavie privée na ye mosusu te moto asalelaka makambo nyonso te eza petite sœur ne oyo azala batravayaka na petite sœur bandeko mama ya likambo na biso ezali nini nzoka yaya na biso ya mwasi ndenge asengaka leki na ye a tout le temps tindelanga bafoto osala boye ezongisa boye yaya na biso ya mwasi aza na soi-disant prophète wana asincarna toyebi te soki yaya asincarnaka na elongi ya leki na ye toyebi te tolobango soki eza nini toyebi te yaya azwa nyonso ya leki na ye akoti yango na kati ya bomoi na ye donc leki ti atambolaka nde na Kinshasa awa mwasi kitoko pembe bien boye soki abimi na mibali bakufaka ou okufi ou oza na mbongo lisusu te donc soki obimi kaka na fille wana loba bosuka na bino na relation ya terrasse bomeli restaurant mais soki okoti na ye kaka na niveau ya chambre boke na hotel yaya vi na yo esili vi na yo ou soit esili ou soit okomi poche
o uta poto o uta pi yaya sikoya tindelaka leki ne ba commission ibali ba uta ka poto wana leki na petite ya nanga kende kuna okesala boye tia tindi petite ya kuna tango ba koma kuna mobala petanga mona leki na yo leki kingani tango ba kobima mobala tango ozonga poto nyonso ya mwana mobala na ekome pa yaya wana vi nyonso tu ya mwana mobali wana ekome pa yaya anginda kaka yaya na Kinshasa sana mapangu yaya na meleki na ye ya mwasi awa aza konyoko makambo mobali leki bandi pe koku baninga bazokamwa kitoko ya boye ndenge ni biso tozobala kingani banda totanga na ye asilisa ba classe bela mayele soka muninga na lobi mamu soka loba français mamu yo telema te asangisaka pena epi alinga erreur te l'erreur est humaine mais aye pene pa na ye kenda pende ozo sentir abi mamu to comprendre te muninga age komi kokena minso to beta lisolo ndeko na bisa mwasa za 43 ans oaza na Kinshasa azadi na 43 ans ba camarade na ye babi ezalaka te muninga moko kolinga muninga na ye mingi muninga ne bana école primaire si muninga bala akomi pe mère de 4 enfants avoisera kenda pe Dubai azongaka abi muninga na ngaza na chance ya osakana te soka simbi commerce lelo oboya commerce siko yaya frappa leki na aveuglement à 50 ans azwa vie à leki na ye ekoma vie na ye chance o leki abotama nango asangisa na oya ye ekoma nango ya ye leki tia lekaka na Congo Kinshasa za na étiquette yango moni leki mo alinga ne poto ezate po leki amuta bagute yaya longola ye bo moto na ye nyonso tout akomisa ngo epa na ye soit disant prophète wana azabe na Congo akendaka pe poto azalaka pe na Congo donc prophète wana yende mutu asalaka makambo leki jour muso avanda yebite abi yaya bengi ye abi kende pa prophète kingani koma kuna ba osalelo prière moko na kombo nanga parce que naza ba problème moko ezolekela nga eza makasi yango yo lokoza makila nanga mwana mama nanga ndenge bazo sambela directement ezo kite pai na yo donc eza lokwa kaka ngai nde ba osala nga délivrance à likambo wana bandeko na ngai ndeko mwasi akenda basala pe prière wana na kombo ya na ye azomona ka ba osala na kombo ya ne nzoka bazo benda nyonso ya ye ezokende nango epa ya yaya na ye bandeko ndeko mwasi vie komi yembele ndeko na muninga na lobi yaya nga na koti ko boete nga na kenda bango nga kenda ba prière ayebisi mama na ya lobi mama ava yebisa na ndeko mwasi abi mama na lota kaka grande sœur ya kingani aya ko bundisa nga so na bika na mema ndeko na église okomona oya ko bundisa nga bundisa mais mama muninga na nga to wumeli lelo batu musuba ya ko loba nini nga la bebisa muninga na nga vome to kabwana muninga po muninga ndenge ni tile lovia malongeza la so abimika na mobali fa kufa ata mobali ngwa yele ba projet ya ndenge ni ba projet ne subaka na nzela mama na lobi ya ba musoza lipambo lia muninga na bobandi lelo te boko kabwana te solola na yebo ke na église baya ko ke na église nde kwa muninga na lobele kute bendela ba ko suana muninga yebise yango yo miso za ko funga mateto ndenge ni toza na kata Kinshasa na 21e siècle ozata na mobali te na 21e siècle ozata na relation mon côté na 21e siècle ozaka yaya salela ka yaya pesa ka yaya zongtela obo oza na 5 parcelles mobana komba yaya na yo est-ce que yo mona ngo te vraiment ke biloko musupe za normalité o siko yo lingolo bani na yana ngalo bitenga na lobi na ngelo kote metoke ko luka nzambe baswana na muninga bakabona une semaine après bayoka ina bango mwana mama mwana mama limbisi nzambe lokwa tika ba o ayete jour mususu ndeko mwasi auta izando akesoma ba bijou ya yana ye na katika ya bisi mwana moka mukia mobala banaye koteya na zando mwana atanga zoteya zoloba lebeza na mwana mwasi moko awa yaya na ya komisa opunda boy na boy biloko nyonso sala ka yaya na yo eza yaya na yabi afandi alobi mwana mwasi moko azana kati ya bisi awa mikolone komi ya kotanga yaya no soika yo kufi ya na kobela liboma yango na minute oyo yo il faut lukelonga nzambe nde mo mbala abani ko sima mo biloko mikemike ndenga bana ko sima biloko mikemike tuti bala mo motema ya mwana wana ya mwasi directement akei ko luka mwana wana ya mobali tant mwana wana kiti na re nda yebisi alobi zela ngai na solo na mukie ayebisi kombo na onani
mwana wana papese kombo sambelaka pa yebisi pe église oyo asambelaka alobi OK ça va toke na église na yo nazala makambo oyo lobi oyo ebeti motema na nga alobi aya Seigneur alingi yo tokende bakende kosambela bakei kosambela bakutani na pasteur ya mwana wana pasteur wana tanga moni ser wana abandi kobondela binzamba azoloba na nga bo nzamba azoloba na nga nzamba azoloba na nga bande ko na ndeko mosa oto zobeta lisolo muninga na lobi soki kutunga na zalaki peut-être ngai koloba kingande mutu na tindi me wana zaika nzambe polo sambo na nga nakomeka kosenga ke nzambe a soutenir muninga na nga nzambe a soutenir muninga na nga okikosuka na vie ote nde bayebise yo kufelaka mibali yo bebisaka ba chance mibali pona nini boye abandi koloba nabi anga na bebisa chance mbate nga na kota place mon côté nde na kosolola babandai kosolola mwana mwasa bandi kolela mwana mwasa ke koyebisa ba parents na ete eloko te makambo kako pasteur ana yebisa ki ende ko mwasa salika ka valise na ye azui mwasa saki moka mukie azui pe photo ya na ye muninga lobi ayebi yo esprit sala kitazwa photo ya na ye wana ya mwasi ko bazaka basi mibale bande ko libali bazape libanda ye a baza mibale batikala mibale moko ya mobali ya liboso abalani awa na oyo na ye oyalandi aye wana ake kokota avant de papa sai pasteur mamolobi na nga elekela molimo na nga ba fiche parcellaire ya na ngeza kombo na nga makambo lobi nga na sala ya na nga lobi moni mbongo na so ya na nga zana iza ya yo eloko na so ya na sala nga soko lingi to meka ka ya no na minute to sala kaka ba makambo moko ayo moko mona ya na yo place ko forma vertige nzambe alingi yo to bonde na sang bande ko na ngai ndeko wana mwasi ayeko benga pire master na ye oyo apesi nga lisolo alobi yaka naza place boye naza na commune boye koma a tala makambo ezokomela nga binga na yebisaka yo te nga pe na sina lotaka na ngango mais loko aza yaya wasunga biso loko aza yaya latsaka biso aza yaya so na bina betelo lisolo ka ndoto na nga okoloba mabe mais loko nzamba simbio bandeko yaya mosa za na poto na France vine ene so zala na France ko briller no so zala na kuna na France moi c'est kitoko za na chance aleki na zala na Congo asenga kaleki ne ba photo à tout moment po atala kaleki ne linga kotika leki ne salité te ti azobongisa leki ne azobongisa bilanga na o epambola ka yebisika ya azali ndeko mwasi na minute oyo azana soin epa ya pasteur akei na ekuna bisika azali pasteur wana bazolandela makambo to yebi lobi te yaya kokufa to yaya kosala ndenge nini na minute déjà pasteur akoti makambango bazako bondela ndeko mwasi azakolela lobi soki penza ngai eke makambo eke na stuka yana nga ozo mapangu na ete po nyoso nga na perdre 43 ans de souffrance abi na komi mokakata na Bethesda toni abi do nga na komi na nga na 43 ans do yaya ninga zana zwana ye ngai epi so moni mwana 43 ans na yaya oba oloba déjà ba 50 wana ndam so tali ku différence ezate yaya kutu ya 50 leke tala ka isu na poto tala lisu na poto yaya koma opesa leki ne ba chimile ka confesser ada ye bakato mona ka yaya so ndoso melanga mafuta boye eloko boye plus soki nini tokisa yango na maya moto zo yango ko tokisa yango na maya moto okosala yango boye okangi yango olobeti soki biloko nini okosala boye tanga proverbe soki boye tanga pisomi boye tala njoka yaya ti asala ka bonga utiliser ka leki na ye na nyonso leki azomona ka yaya nga sambela makasi njoka ba prière diable pas ça la Bible diable pas ça la Bible diable pas yebi Bible talaka yeba lobi afashira tata azalaki afashira diable pas yebi Bible lelo prophète wana a travaillé kana papa na mama na biso wana ba baby si vie ya mwana bato yango nzamba sunga mama nde na yebo na luka no basala nzambe poto moni bena mokili on dirait comme ko beba na ko pona basala nzambe ka ba baby si mokili pona ba intérêt na ye songolo pona ba intérêt ba baby si vie ya mwana wana prophète wana awa ndakenda kosambela ka pona mwana wana ya mwasi yango na binde ko nanga siko prophète wana ndeko mwasa yebiye pona nite ko bimisa ete a livrer ye parce que yakendaka ko bondela pona ye bandeko ya kosola na bino na mamour ezebele lelo nazwi appel ya mama na biso mosusu kaka na kati ya France mama na biso na kati ya France abengi nga lobi mamour na ngai lisolo yo uti kokotisa aya bana oyo
babotaka basi babotaka na mibali ezali lisolo moko ezolekela biso na France abina ke musala na kobenga yo na pesa o lisolo yango beta yango malamu po ete lisolo wana ezali koningisa ekomi komema na kufa mwasi abota deja na mobali bakabwana alingi kotika mobali wana teleko ayebisika azokende kotula na kotula alingi kotika via mobali wana takomi kokota tina nganga abebisa mwasi na ye oye azwi bandeko mokili ezanga mawa botala yaya na leki bisika basuki yaya lingi andimi na ye asakrifie vi ya mwana ya mama na ye pona bomengo ya ye na bana na ye na poto na mobali na ye abebisi vi ya leki na ye yo monaka ya na ngalinga nga mingi ya na ngasala bo tokaboli na biso mabota te tokaboli mabota te ke ote boyewe memo tema ya mutu oyo lobaka bandeko na biso musuba lobiso ye mutu asi akati si oseya kobenge lisu ya na yo te lobaza na bolingo solo po aza kapable pe aboma yo ndeko na poto aidaka bango awa asalaka nzoka aidaka ye kaka na motoki na ye moko alataka na motoki na ye yabimaka na mibali wana bakufaka mibali mosusu mpe bazouta poto yaya ye moko moto azosala commission aleki nango ozowumela bozobala te ndenge nini zela nanu Jacques azoya zela nanu Français azoya zela nanu André azoya yo mpe ntango yo ozoya poto ebika apetio mwasi kitoko cartouche nzoko komi okufi yango bozoyoka mobali moko bauti poto akomika na Afrique balie ye na Afrique avandaki na ye na poto bino boyebi te biso to jijaka kaka ozo jije kaka famille na ye mutu balie ye omoni fala vanda nde na poto tala ndenge auti kaka voyage boye famille na ye balie mbala moko balandi mbongo nzoka bisika batindaki ye oyebi te mwasi abimaki na ye na Congo bino boyebi te banda kwa kendaki konyata bino boyebi te mais biso tozaka ko juger par défaut bandeko na ngai boyoka lisolo ya mao ekomeli ndeko na biso ndeko oyo pena toyebita kosala yaya na ye nini po lisolo yango nanu nakomi nango na suka te moye na conclure lisolo oyo ezali te po ndeko na biso nde tozoloba sikoyo azali na maboko ya pasteur wana moto na nzambe oyo kutu ayebana na ye te kaka ndenge nalobaka nyonso engengaka eza or te ye wana avandi na pa pasteur wana azali kolandela ye azwaki ye kaka na nzela ya évangéliste ya mwana moki oyo bandaki koévangélize na kati ya bus bandeko ya lola bandeko ya bana nzambe bandeko ya bomoi potika na benga bino ata bandeko ya lola po ete toza na kati ya lola po toza bana na nzambe bandeko na ngai toluka nzambe tozalaka na confiance moko boye te aza mwana mama yango place mpenga nalobi ozanga confiance na mwana mama ne ndenge nini epuis azovoyage azokende kosombaka biloko ya na ye na bamboka aoke kosombaka bambisi ya kokauka azokendaka balibongo bamaluku nzoka azoyeba teke ye nde punda ya yaya na ye na mosala yaya na ye asalaka nayoki mawa mingi na motema na nga motema na nga eleli nalobi o ndenge nini yaya na nga mamiti ochama na kati ya Paris bokanga makana na nzambe ya CGD nzamba kosala ya minene po ete boye eza kopesa pasi tala niveau ya yaya ya motema ya boye Parlement européen vient na nga Justin Mbula bino bato bozana bapoto botala bandeko ya basi nde bazosala bandeko na bango na Afrique tozolela Afrique ezobonga te Congo pasi mais na bandeko mosusu aza na ye na pota kota na vision kobebisa ndeko na aza awa tala ndenge asakrifie bomo ya mwana ya mama na ye mwana ya mama ne lelo azolala na kati na église abeteli mpe bapara na ye te nayebi ke ntango mama na ye koyoka mpo balobi kala te baobenga mama na ye akende mpo bazoluka ye ezwaki ye lokola vertige ake kovanda na ye na kati ya église akimi na ville de refuge abi makambo yaya na ye asali nano amoni yango na misu te nano ayoka yango te yaya na ye propre akende kosala eloko ya bongo mpo na bomengo ya yaya na ye vraiment esalinga pasi mama Colette Kibundi motema ya porte-monnaie de Dieu papa Laure Kibundi esalinga pasi na motema koyoka makambo ya boye Nasha Matumuna Maturum l'ami de son ami nayoki pasi na motema na ngai tolinga na bolingwa solo o sacrifier mwana mama na opona bomengo na ona poto en plus yoza na poto bota bana bafuta kabino basala kabino makamyo surtout ya bien kuna na poto oza na métier traitant na yo mais leki no amba msusu azata na docteur te bandeko ezali kopesa pasi mingi na motema ebandi kopesa biso pasi na mawa masolo ya kosola ngo na mamour ezali ebele bino bozo continue kosala bandeko na bino mabe nzambe ya lola aza likolo na bino asunga bino po bokende liboso wana ezalaki o mamour ayelaki biso to patiente tozela histoire oyo tina suka tokoyeba ndenge nini ekosuka yaya na leki oyo pe famille oyo nini bakozwa mpona koyoka oyo
ndeko na bango ya mwasi asali vraiment nzambe ya lola aleka na kopambola bino nzambe ya lola aleka na kosunga bino me basali na nzambe tokosala effort to yamba nano ba pasteur po ete ba pasteur penda ba ko bebisa na bango mokili oyo ba faux pasteur ba komi na bango ebele ba faux pasteur ba komi na bango ebele nzambe aleka na kosunga biso kaka to yeba na kokola na makambu oyo nzambe azwa na elo kumu na bino nyoso oyo bolandinga mamour na mokolo na lelo na pesi mbote na nga na Pascal Pembele motema ya Olga Lompinga nzambe ya lola aleka na kobatela obisiki ezali ba bon séjour na yo na Congo Kinshasa na pesi mbote na ngai na porte monnaie de Dieu Papi Nekina de Paris na pesi mbote bisika ozali na pesi mbote na ngai na Yanene Gonsalves na pesi ya yananga chéri mami Chocho Chama na kati ya Paris bisika ozali nzamba lola aleka na kobatela yo miso ya nzambe motonto chéri Alino Moke Glody Ilunga petite sœur ya sucre na pesi bino nyonso bambote bisika bozali nzambe ya lola aleka na kobatela biso lisolo oto ko continuer yango mikolo ko ya merci na yo mama nanga oyo benga kinga na mokona lelo na tongo pona opesa ngai lisolo kitoko oyo pesinga na kobongisa pe na kozela suite toyeba kosolola yango na mamuro wana tozalaki na misapi yangu ya kabuyoso ye wana nde ayeba ko réaliser émission na biso ya mokolo ya lelo mama na Flora alingi bino mingi nzamba lola aleka na kobatela pe ko protéger biso tomonani à la prochaine occasion bye.